na bio lisusu bino batolandaka biso na www.congolocole-news.com. Congo Lokole lelo eza kotambola na awa na cité toza awa na rompo ezo na commune ya Kalamu. Bino mo bozo mona ndenge rompo ezo eza na sima na ngai. Donc awa ekoma zamba. Donc tozo ba shimbili awa. Donc antilope, l'éléphant baza awa. Donc somo donc moya ko ba mingi zate to yoka population. Ah, c'est ça. Voilà, rond-point. Ce qu'on dit, tout le monde a rond-point des saletés par rapport à rond-point Moussou. Ils ont propre, ils pointent Bongolo, par rond-point Victoire, ils ont propre. Mais tu constates na rond-point des saletés pour la nuit. Bon, la rond-point des saletés pour la nuit. Tiens, rond-point des athées. Pour ceux qui ont un rond-point à Kaouga, tout le monde a un charge sur le ballon en fleur. Baso ba mai ba ramassage ya matiti bazali mais ana rompo ezo tikala wa mona ngote et puis ba kaniko eza boucher ba kibate neti nzela o ya pegal disons de moda mai kando ba lunga rompo e kambe ki monze benzela bande kufa ba konti ba kibate donc c'est que ba bosa na bango rompo ezo c'est ba jeune Rose a moins suscité que non. Babo c'est bien la carte mais sika o bosa ata moins salongo. Bobo c'est sika o quand même mes propre pour la moni ana mbula. Moyen au tambo les alaté pour la moni les vraiment boucher salité za bankasi. Bon mabe amboka na biso. Ba jeune ba go sanga na mibale misatu basala salongo mais la police na biso soke moni ba ona nzela fu bakanga bango. Yango bato bakoma ko banga ko sala propriété na nzela. Merci. La monio a la rompoezo par rapport au tambola, ba rompoezo ezaka propre mais to mo la rompoezo eza salité makasi. Pour la nuit. Na Koloba, ville ya Kinshasa, tango balobi modernisation. Tozo mo la place mususu eza propre, eza kitoko mais awa penza salité. Matiti. Donc bazo bongisa ngote. Fallait gouvernement na équipe nae ba bourgmestre batala na ba rompo ezo ona e comme peu propre ba rompo mususu aloni ba fleur pelouse basalimo ba art moko boye nyonso wana e participer na développement ya ville na biso po eza propre donc basalo ngo esala na basambi wana pona nite ba ko sensibiliser ba ayape basala pe salongo awa eza la propre parce que ça milieu moko ezala toza pena na kati ya capitale toza musika te o kota ki mwenza toza pena na centre ville il faut la propre pour que ça peut ça valeur siko tokoza a toza na commune awa toza na commune ya Kalamu na rompo ezo quoi va tout ça trop bizarre par contre on va les casser au moins là au moins la place sanitaire ça il faut même le banana la télévision non mais non conscience professionnelle à bango avec la vie qui beaucoup il faut là net de rompo vous avez rompo plus éclairé il y a Kinshasa mon c'est la soirée qui ba mwinda ono zo kopela awo za très bien placement touristique mais ko fibonde bazo kotala moyo mo konzi bazo bourgmestre Kalamu onga bourgmestre Kalamu banda kuna yezo mo bimbe koma trop bizarre otala ko tuti mai ko mo le ka partout ba barabara no se kufa onga bourgmestre musala oyo siko biso to sala ko basala ko heureusement ko l'église mo ko zala église le balanza pe ko sala sala mo e longola matiti nyos nde ko mama propre baba to e ko ma kisamba e dira bangando ba timao bon na ngodi bino bozo mona bozo la sa partout bozo mona bango bozo za conscience te bozo ko sala no bazo conscience bango mo bai ba ke place sa nda ko na so za bizarre il faut ko bano sokola basani yo moko bourgmestre kaka fandi kuna bazo ka bambonga bibembe bazo ka mbonga ba katafali kuna bani me ko bongisa awo ero ko moto ba barabara no so koma ya enclave c'est tout kutu nzela kasangulo wa kutumwa ko lobeza te mosoko to kenno au point principal comme moko uti salongo wa peke TV comme moko mais tala zongonan boy to éviter vraiment ba konzamo balikaka te bamonaka garage na kati ya rond point boye zo pa rond point ngo bien mer jango rond
rond-point monene boye toyebi te autour tala garage tala matiti tala bamai tala salite toyebi te tozala na bakonzo tozalaka bango te baza baechanchoni so bakoki te eza mosala na ye te atika baoyo baza na besoin kosala kobongisa mboka bazali batika donc nasuki wana limité awa maintenant pome yali awa tozoloba boye ezo toyebelaka ezo ezalaka boye te ezo lelo ekomi banie ezo ekomi place ya bangungi ekomi dépôt ya salite tala courant snel asundola na ye abongisaka te awa ekoma nango donc abandonné le rond-point le plus sale na kati ya capitale eza rond-point ezo rond-point le plus sale oyebi te soki nzambe auta likolo aya kobongisa bamona baémission eleka na tv na ndenge balinga kosala te bajeune bazwi initiative esimbi te donc gouvernement tokoloba eloko te nzambe auta likolo akita akobongisa rond-point eso mabe na bino bambongo bozolia etali bino mais biso la population tozolela oya kobongisa rond-point eso ne basi ya SNEL nde yango oyo toyebaka te SNEL yango ya mboka oyo ezalaka bien ekufa. Comment expliquer place maintenant que rond-point tous les ronds-points dans la ville de Kinshasa est comme propre. Mais on a biso ya iso yo parce que bela sinza la carte SNEL ya kati. To les mille so makamba ko lobana iso. Ko eza ya SNEL ndeni. SNEL ba kabela SNEL ndeni. SNEL ba PCT ko ba kabela SNEL ndacha ba kabine ba singana na kati awa. To mona ka mingi awa souvent soki ba to SNEL ba ye ba kota kawa ba to ko adapter ba singana bango. Siko to ye ba kate pona ni te ba ko bongisa rond-point oyo eza ne to yebelaka ngo kalake oyo vandi na kati ba kite zalaki ozotanga pe mikanda na yo. Pelouse ezalaka pe to oyo na kati to vandi ova olali pe na kati ya pelouse. Pourquoi ba repose ba bongisi kaka ya ezo. To yebaka te ezo ngoyo ba kinela biso ngo ba konti bazalaka te oto ndenge nini. Eloko wana to yoka ngo pasi ti lelo. Nani oyo nani buku mesa biso. Comment est nani? Buku mesa biso JCK Dima. Amonaka te yesu kaka na biro na ye kaka kuna awa ya kaka te kaka mbongo oyo ya na kaka bayeli ya bakatafali bibembe oyo ya ezo bukumese tala commune na yo eza mabele na yo balinga bazobongisa bongisa pourquoi pas bino amen na suki wana merci papa oui, voilà. Komi na suka ya reportage na biso oyoki ndenge bapapa balobi donc eza nanu soni na mboka na biso komona ba rond-point oyo modele ezali rond-point oyo kala ezalaka kitoko soki oye awa okomona éclairage eza makambo nyonso propre mais lelo oyo so oleki ana bakokata tachete monili moko ezala awa ya oloba kutu te comme salite eza makasi na garage ekoma nango na rond-point si okendaka mpe yango okemona na rond-point batia garage mpo nini fo eza salite tokipango aza te vraimen nazosenga na bakonzi ya mboka so moye ezali batala rond-point oyo bayeba kobongisa yango ndenge barond-point mosusu eza neti rond-point Kikwanza ezali Bongolo ezali rond-point Victoire ezali donc barond-point eza ebe eza propre totamboli na Kinshasa ka rond-point oyo ka moto ya salite napesi merci ebele epa kiti bisengo ye nde moto azwi baimage napesi merci na Patrick Kitsala ye nde moto amonte yango napesi merci ebele napesi mbote ebele epa Christian Disu number 1 mwana ni te Flori balekomposo na Londres pour l'ambassadeur esiko ozala Londres napesi yo mbote David Olindo na France napesi yo mbote Philippe Tusonga place oza na Espagne napesi yo mbote Cliff Ndombe Nzuzi napesi yo mbote
Picho Pacho Asota Likonko na pesi mbote na pesi bino nyonso mbote belé place nyonso boza banda kuna bino bino bat bolanda biso na www.congolocolonews.com na pesi bino nyonso mbote tokutana na mbala sima na émission mususu merci